na mais to ki mose Zakari baba sazo kosomba lopango na bino kitambo eza lopango wa famille abomba alarme kotonga to te kango kwa da client se présenter to te keleka voilà projet wana te biso en fait chance to zoa koko na saboti bana moi si moko bana tout koko na sabota li banda te non mamba bakente baken barage c'est ba suivre alors c'est que ça venez ça que pour ça sali bongo te vient en remonter tam soufo donc yé tché na makambo te chaque grille bandal na tamona na kaen na toi na lolanda na sima na mo bikok na yo na so moni na tout yo okuta na parki c'est défini un petit frère propre bébé J3 wa quartier voilà bébé J3 semaine oyo tiesi là na bengisa 40 journalistes internet na TV to bengisa guitariste maître na plateau to koyemba na yo banzembo ngana betaka na quartier la tente voilà boyemba banzemba quartier la tente Kofi yes mais ce qui arrivé koyemba lokola ngate banzembo ya Kofi alongwe quartier la tente na sengelo pena ke démission na quartier la tente balongo yaka na linga yo bongo sima lewa ya kozwa ngai yo jino nanonga nalinga boeteko nainona mipesa bongo te jino ya kolukela na liwa soki okochange te die ndenge na yo ya kozala na ngai ezaleli na yo eparanga jino bazingani bras dessous baninga oyo ya ngai loboko elongwaka na litama te lokola nazanga moto na mokili kaka mpoboka na yo kotinda tantango te lokolo ntongi efelo na kati ya ngai na yo okokoki koyemba te na koyebisa omba achako lisusu te na lignema po bakangela ko micro toyebi ozoyemba yo bakanga micro kamwe mulai wana na ma couleur odekore wa pot de fleurs Nikolda Sivana Sanze Bolingo, Yoseli Singapore, Belengana, Passion Terre, Lokola, Bakristo, Basela, Cabozon, et moi, Yefayem Babiloko. Bonjour, bonsoir, on a abonné sur cleboa.com. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. La émission Nabino, les news de Joyce. Les news de Joyce, c'est toujours quand on a pas nommé la bino. Bah, actualité, news, c'est Zaranatara, pas nommé la bino, rien que la vérité. Je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Steve. Pourquoi pas dire un grand bonjour à toi, Madame Pichumangaï. Je dis un grand bonjour à toi, Kissinger Antoine Moanayolo Nakata Moscou. Je dis un grand bonjour à toi, Jordi les jeunes Porba, Baby Maître Judoka Nakata France. Pourquoi pas dire un grand bonjour, Nabino Nesbolingaka, Joyce Tumba, autre Madi Benzima de la presse, Nazaraka pour nos salles de Moussala. Aujourd'hui, les news de Joyce, en tout cas, nous allons à mon côté. Je reçois pour vous Blanda Moussaka par rapport à l'actualité, nous sommes Oezoleka, par rapport à la musique, par rapport à Sarabino, Awa, Zakarien, qui est la vérité, à le côté des karaté. La recette a déjà la caméraman, Nanga, Fumole la caméra, n'a déjà invité Nanga. Blanda, bonjour. Bonjour, bonjour, journaliste à déontologie, en tout cas figure artistique. Ok. Ouais, na sepeli na chaîne au club où on a parlé, il y a depuis. Voilà. Na pesi kitu manga mbote sikazali quand on est au bana proverbe. Papa na nzambe nani couleur mu pepe nini conseiller suka wapi mokile suka wapi ba question kozanga ba réponse yango wana oto etika to répondre wana on a trésor lu samba moi so so la tissio okuta na mutu te motema ya madu. Il y a un couple on a un chef d'entreprise qu'on appelle si bon bazali Carole Sokofer on appelle si Mbote Serge Kassandaza déjà na Kinshasa puis tu m'en as pas na kin non après si Mbote normalement
Hervé Luku ça passe na kindo na kitisi bato belé kitisi bato belé hein kitisi ya osala te do bolé mangai après c'est un bon séjour héritier watana be place ça en France après c'est pe ba mbote sika jali Charlie Adjanga Nadine Adjanga Gento Sigalo plus 243 96 649 54 86 plus 243 96 649 54 86 to pe ça moi voir avant tam so moi na suka ba zappé donc ba question zéro ba réponse zéro donc c'est la question. OK, voilà, vous comprenez déjà que nous sommes avec Blonda Mosaka. Blonda, par rapport avant to kota na ba actualité na kati émission le tokoko yo kama voix na yo et ça plaisir na bananya sa monde entier ba Olanda biso. Et ils ont dit mon on lela na mi ange mi démon. Na komia obanga, na komia olenga, bolingo nanga de le bas âge na mone la pasie. Neti forgeron forja metal na ye. Na ndimite o amoureux yo, ezaba fait pour Nazela après plusieurs années. Est-ce que ngara koki kondi malelo moto mosuswali ambuma yango. Ebwele no bokola kasoki alali banda moteme kosua bongo erunga na lingakai mon alter ego na sengi droit de veto bolingwa ngana yo ebanda na école du dimanche wana nyonso bosani erutala makambo salinga soki pona bazua lobanga na tikae soki pona bambongo na kenda tana rubanke nazwa crédit pona ya kobala yo pona komi kobanga bakabona bato bambongo erunanga timbako mama na nzembo. OK, voilà, bravo Blonda Mosaka. Obi ke featuring ayo pene héritier watana besa kitoko ya Blonda. Tenga fona kota ndekuna. Ah, OK, la team. Aboy na mfite ngafuna kota ndepena na kompena président wata venanga yananga président. Oh Blonda, OK, nous la team. OK na kuna. Oh là là, bon album Mozaki na studio bando préparé. Eva na odo yo OK la team. Eva na ona. Mo bi ke bato be bato na debe baba mais comment azada na batalon nyonso azaki pe na studio bat bo se bloka bien zo bongisela bango mais mbala mo ka be Blonda Mosaka la team wata. Mon héritier watana beno benge monsieur moto. Pour me sana obenge monsieur moto tour de contrôle monsieur moto. Différence ces années bango bana wana bakara ba lix mais bakanga na embouteillage ba comme aéroport retard ba raté vol. Oh là là. Aéroport il a le roi succès. Ils ont comprendre héritier na moto okanga maté na embouteillage monte ke ba ranker zo kende ba nini ba mi ba banzembo to mi j'ai mis des mots zo kende ba tutu ba misi ba album yo momoni ba fiasco. Donc il y a monsieur moto donc pourquoi est-ce qu'on a kende aéroport destination finanga na ke matamutu kana kanga na des bonhommes. Na mati moto no ok. On mati moto leki na ka rapidité ba moko. OK, voilà, Blonda Mosaka aux zappé artistes aux musiciens oyoka ki dynastie utako obima par rapport ya lito ya écoute. Na ye Zambe yo moko yebi nanga ya salangai mongongo nanga na lela nzembo na danger nzembo na José na nzembo mbi na inos bi sauf nzembo na inos bi na reprocher ka parole a tekeli nzembo na parce que ba artiste na biso mingi bazara sous temps ya ko tala ba texte voilà on comprend parce que c'est une ba mélodie mais parole a teki texte on a limité que so ba synthé moi na faire rigola au CP là na nzembo ba na inos mbulo yo soki na bali yo te na ko synthé yo na nko inde inos a chobota moi na bébé wana ba synthé totala mambo imba tabe éducateur de masse même mélodie na sepeli et le refaire voilà le barapo et malanga fozala faut bongi savoir vous comprenez si ko ino sandimi ko yemba na à s'imposer devant faire ça les bien et ça les bien nani donc à part que ba bloc comme Mikemiko yo reproche on a pas na yo album Dynastie c'est la dynastie urbaine mais oh la musique ouverte voilà mais dynastie oh ya barumba j'ai pas kiffé na habité que ça m'a bien mais yo qui déjà na za na oh za studio na va chaque fois Nino c'est que OCP en autant que parce qu'il n'y a pas l'innovation. Voilà. Il est resté dans sa peau de faire rigolo là. Mais un gars c'est un album à faire moi qu'on a c'est qui est derrière toi. Voilà. Qui est derrière toi dans un moment où on a fait à toucher ba Valdei, ba malien, à toucher ba zi magique, à toucher à toucher ba ouest africain. Bolimisa Carole Bino baye bolingwen yokola Nachola ki pasi na bino Lelo ekwesi ngai Lelo ebeti ngai ka o debu Monyoko liso kiesa Kulutu ya jouissance Ezala atape itil Na plan ya bolingo Kasi esa
ils ont une dimension pour ça blague. Vous comprenez? Ils ont dit pour comprendre banzelo yo. Oh, faire un héritier ba yemba faut à la musicien. Ceux qui désolé. Je suis désolé. Pourquoi désolé? Désolé nasuka mboka. Nati mozole. On est à Sakulfa. 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 You got Greg David pour moi. Gomo Greg. Voilà. Comment la dimension? Chilo, inscrit ton nom d'amour, l'esprit. Les abanzela mon robot. Voilà. Nous on prend. Donc c'est plein d'affaires là qui est derrière toi. L'album vous a pas mal, mais j'ai pas kiffé la rumba, j'ai kiffé la musique ouverte. Ok, voilà, on est à propos, il y a Blonda Mosaka. Blonda Mosaka, quand tu as d'abord dans l'actualité, vraiment, et Ningisi Congo, dans l'actualité, vraiment bouger Internet, le lot comme on a Papa Nao Mosaka, na Ken Piana, Makabalo Pangwa famille, Tomoni Tata Mwasi Abimi, on tous ces ça d'abord. On a considéré dans un base, qu'il y a un base, film ou un film, chaîne il y a un buzoba. Et vraiment on a buzoba ken pia na place azo jouir na makambo na bajar ba dispute ba bongo ye ça allait bien pour ça fonctionnement na azo bala na ba YouTube nde YouTube afuta même ko YouTube ando contrôler contexte ya ba chaîne ebele ba chaîne kangama nango. OK. Vous comprenez? Mais nga kokota makambo na teza mamba ken na père mutumtana carrière ne maza père nanga. So ba ko engager famille de tamso mabe. Voilà pas comment il tata moi ça. Ça y a qui na benga ki gauche na benga ki droite na ndo luka bugoma sa kitambo. Pas vendre des Zakari Baba Sena Mosaka. Ils ont un Kente, Baken Barage, c'est bas suivistre. Alors c'est que ça vient des actes pour soi sali bongoté vient à remonter tam soufo. Donc il y a chaîne à Magambote. Ah mais toi qui Zakari Baba ça doit ressembler au pont on a bino qui tambo ils a le pont wa famille. Ah bon balar mkotonga tote quand le voisin da client se présenter tote que les gars. Bona projet on a té. Biso en fait chance tozoa. Hein? Quand on a saboti bana moi si moko bana tout quand on a saboti banda te voilà bana bolingo moko impossible moni tombo bokansaka tombo tombo eza la place to kina ba nécropole te moi ce que to côté spiritualité voilà tombo eza la nécropole te tombo vrai tombo eza le pango o ba parents batikeli bino oh là là des vrais tombeaux on comprend vrai tombeau dans sens nécropole bandogeta les premiers août car les premiers août mais le pan on a battu chaque jour bandoko ta bando raisonner que le pan on a la société imaginer aux alaka en fait gardez-vous l'air d'étude devant de l'héritage que nous ont laissé nos parents un trésor caché des deux élaborer ses enfants ils sont philosophie to c'est là même quand on a décision to te kato lukae mais pour l'instant décision les a mais ba dire on so tata moi ça bimisi o azako konayo et tout ayo lela liboso batu ngate ezama ba Mosaka donc tata moi si ya ba Mosaka soki mama leki ya ba Mosaka donc nga za ko kokolo nga fotu na mama panga Mosaka ndeza droit nanga nko ba ke sala émission mutu moi bimi lupanga Mosaka ya ye wana lukanga on ezama oyo ya lupanga wana foki ndulwa so Mosaka za mi place ya mbane batuti abo limite ko bo yambo wana ya dimension nanga te mais à propos ya lupanga Mosaka batu musu ba Mosaka ndaza na lupanga te lupanga wana zo lakisa eza ya lokuta mais yo ebikaza papa no peut-être bozana lupanga atikela bino me ba lelo lupanga wana ba beza ya bino. Définition mensonge zanine, un terme sinon ignoré. Le kuta c'est quoi? La réponse à la question. La question est on a pas ça il facile na sa formation à pic. Na mona na place par le baté na déontologie journalistique, mais ici na ratia plateau puis invité à retourner en question té. Bino de bo ajouter. Il a fait ma bête là ba innovation. Na rolo ba nga na définir ça le côté selon dictionnaire selon compréhension nanga parce que un vrai prophète a tellement l'écolo un message à prophète nous soucie nga selon nga mensonge tout d'abord mensonge est contraire à la vérité je comprends mensonge est la vérité ou ils ont preuve voilà pour nga c'est comme ça alors le quoi preuve exemple ta la gisi pas beaucoup lupango na et tout au moni ba certificat au moni ba nini tout ça au moni blanc au moni saranira donc c'est que vérité donc vérité en est approuvé c'est que ça sous mensonge mensonge c'est la vérité au bas prouvé preuve par neuf au limité donc c'est que comme mensonge mais sauf vérité voilà que Dieu existe oui que Dieu existe physiquement pour preuve exacte existence en Zambie preuve la physique pour la rater on doit comprendre ils appellent mensonge preuve ça
preuve ezala parce que yo osibisaka force et énergie moko invisible oyo moko santaka mais vous êtes incapable de expliquer nga so babi monde de songe existe opanda kolotaka vous êtes capable d'expliquer nga ndoto nao pour ato expliquer nga ndoto ndeni na preuve ni kolotaka yango vous comprenez oui donc nzambe aza existence o mutako komi expliquer mako expliquer mutu te OK et on a rencontre bat banga va expliquer bat nzambe aza être ko expliquer mutu te za être yo faut comprendre mutu va comprendre na ndenge na yango ba mise babi nzambe na sabi to lia ngolo te batelo babi nzambe na sabi to lia mesonete bakimbangitse babi nzambe na sabi tokota en église makolongo donc nzamba loba na batna na ndenge na mais preuve eza te donc nzamba za être il faut comprendre na ndenge na mais mama lopango eza preuve palpable parce que la kisi ba beaucoup na c'est ça OK voilà blana mosaka jour papa na pesa ko chance na TV au sala na musique et ça que d'abord ndeni après avoir tous bané ou nyoso likaki abanda boya banda ko boya et tout plaisir eza plaisir ya makasi eza bénédiction chez biso ba Congo yango mona après ko loba bongo na sala ba studio. OK voilà après toza na studio ya Blonda to Monique un jeune frère a boy na ko zambongo na sa no ba pièce mais to Monique a sali studio na ya bien place paye ya bien voilà ouais non na fait que ngai na profira na sala na studio d'enregistrement pour père na benisa qui après ko benir au mona na studio ba blom sous place au chango isate na ba 3 4 TV na 4 télé na 4 na ba 4 5 ordinateurs na ba micro professionnel vous comprenez na ba blok belé na 4 donc ba jeune artiste pour promouvoir jeunesse les bénédictions père après c'est nga fona partager on peut na ba jeune moi ba jeune mo benga notamment ba kuluna na zo inspiration ça studio au jour opération du coffre ça la maka j'étais contre opération du coffre mais pourquoi parce que bando kanga miyibi bando bungsa biloko et tout ça ba kuluna nyonso ba kanga mo ba kuluna tu ba kanga ba kenda ochana na kanya magasi so ba sangisi biloko nyonso ba yiba na ba o ba boma ba sangisi biloko nyonso ba yiba eleki ba 200 millions ba tu ba yiba te vous comprenez et bah toi tout ba yiba ba 200 millions ba propre bana ba prison mo ba tchamo ba mbeto balala kitoko pourquoi ka ba jeune voilà vous comprenez moni mutana na droit boma muteza ka nzambe OK mutana na droit boma muninga ne mutute vous comprenez na inspiration na bi comment l'état na biso taper à côté fait passer la politique américaine ya ba Tupac bando sa ba révolution ya ba kikoluna na banzela l'état comprenait que bazo yemba na se ya révolution l'état sa ka paquet à s'investir pas Jomo Dr Gru de ba ça la plateforme na ba ko aider ba artiste na ba ko ba artiste ba longo ba koluna pe si la na États-Unis n'importe quoi de pourquoi pas na place ba boma ba jeune ba ko s'investir na banzembo na ba to na ba artiste ba beto ba ba ramo de la terre voilà et ça ba succès ba artiste ba Brazzaville la mataka te kita te ça la ba succès ba papi mbavo ba beta ba biloko compliqué ko tu ba donner na ba grand musicien na bia ni na mona kolunu ezo kendele ba ko sous décision ba boma bango voilà ndezo kendele ba misu ba pas forcément ba comme ba baptiseur de la nation musu za na capacité autongaté et a donné été musu na za koluna me donner za musique ma zo récupérer ba koluna musicien ya mona kati nze momo na embara na bi l'état atonga ba centre de formation na ba district et nyonso ke chasa na lobby ba tonga ba koluna ba ye ko la boulot ba shege ba ye ko la boulot après avoir ko ye ko la ba komo gagner mambongo est ba ko kata les sous machette ba kota boloko ba changer te pona boloko ba ye ko le lokote akota kana ko tokolona abima moyebi akoma ko sasa ba chombo na swa bambati na senga e mona pasita la ko lendele te na butua ako kata oloko la ngombe na batora masine na peso Congo donc to landi chez moi na là ils a projet au studio ba mis ba kuluna msu musicien ba za ba ka enregistrer na ba fo ba mbongo ça me ça enregistrer na PC lo ko lia na PC J na fouter les sous transport na copie ba studio na bango banze mon pe vous me arrêter ça baby mi ba za na inspiration pour ça blague ité so yo ki bango pena banze mona bango mo apena ke ba na inspiration ya mystique pourquoi pas tout le monde peut ba chaîne wana ba benga ba kuluna mais ba za ba musicien ba ko apena ba niveau ba inos ba gaze en fait nga vision nga za ko s'adhérer dans la team mais ko za lo ko vers kiski mangana abeta na OK jazz mais a produire un peu battre voilà na incapable de produire Robin Mondibo je suis incapable de produire des pliques je suis incapable de produire tout consomme ba jeune wana na capacité à produire ba production c'est quoi l'enregistrement audio et visuel Disney côté ya makambo etali marketing côté makambo etali promotion et comme mamba distribution et comme mamba banane mais nga ko aider juste na clip na enregistrement son pour ba caméra ça na
Ok, voilà, félicitations Blanda Mosaka, vraiment on a une idée aux anango et puis tu dis que grâce à Nzambe Ekoko ça m'a vraiment on ndenge sozo luka. Blanda Mosaka tokota d'abord Stade de Martyrs le 30 juin. Tomoni koko na JB Piana, na koko na Weranson Wenge 4x4 tout terrain ba sangani. Pour na yo d'abord. Wa père baba koko na mate. Ba père hein. Baba génération papa nanga. OK. Ba patron ya papa nanga. Déjà biso tout ba Wenge. N'habite au moins yo à la génération faire et fali mais biso toi ba Wenge. Voilà. Et ça plaisir à trop. Mon ba Wenge bazo beta na ba âge wana bazo beta. Tous allez peut-être na ba âge te ya kota ba concert ti ba tongo, tu comprends? Et na ba âge mo faut que chic 20h 21h faut kota parler. Parce que ça a biso plaisir to revivre lisusu. Gouana pour un grand fan na Wenge. Voilà. Grand fan na Wenge donc il ça. Dans Nandela Gomba nous avons kende moi qui Wenge na matoi ka Wenge za Gombe. Wenge bimi na Gombe. Ya bandalte. Te buza bana bandel mo me ba frontaka milliers Gombe. Voilà. Ba fille ya Gombe na ba garçon Gombe mbasala Wenge. Mo teke be héritier wa tabaki na facilité mba mo bimi boye kiri mo Gombe na Gombe ba chaya za la kawana teka administrateur. Parce que bana Gombe ba ibi valeur à Wenge. Wenge nde bimisi Gombe nde bimisi Wenge. Voilà. Vous comprenez? Déjà da plaisir parce que comme on a ba gros louana. So sentir si qu'on a ba tout banzimbo ezo betama eza mi ange mi démon eza banzimba winga kala na banzimba bina filaire ta onyo so atikele lote ko ba eloko tete mais non ba misu ba yo kana na ba on a cascade mais banzimbo pene ezo beta na baba voilà mi ange mi démon 4x4 winga na bina filaire pourquoi parce que mutu toza na plaisir mutu tocha winge coup de pouce na ndenge ne tona biso ba madu jabirité mais tam sum moi na terrasse ni incapable de kabela papa chéri $1000 $2000 mais coup de pouce ya rocha na winge à revivre ba tout sous musique ya winge na bar na terrasse na winge za grand masolo winge za état d'esprit okobeta na winge to koza pe patron ya groupe moko bima avant winge mais pour réussir faut jouer technique ya winge pour réussir bref sortir tout kaluji ba orchestre tout bazoki ba kaluji quartier la tanzoki mboshili pas ça Viva la musique. Azwaki Al Pacino. Voilà. Ok na Zaiko. Bazwaki Joe oya telite akolia papi cocaïne. Na muso bébé a maman Vijana tous les groupes même l'homme bosoa qui vivant en aluka animateur wa Kaluji. OK. Même Taboulay. Tu vois qu'il orchestre actif en aluka wa tab donc Wenge za référence. Wenge ngaluba en fait Wenge ndi baluba eza nzete. Oui, ils ont été. Mais pour nous, on a quoi ajouter. Wenge, on dirait, ils ont ange à département musical, département musical, on a na Congo, plus précisément en Afrique. Ce que un esprit moi, il faut contre musique américaine, australienne, musique asiatique, européenne. C'est du Wenge. Parce que d'adjo za Wenge. Maître Gims za Wenge. Bazobi tellement autre musique, mais bazobi tellement esprit à Wenge. Ya Wenge, voilà. Bref. Ba Nigérien ba malmena ki biso awa ba Nigérien ba malmena biso awa ceux qui ba dajuna ba game cité na ba nazati donc to suka c'est ça bango ba simbela ki biso guerre wana eko afrobeat même mélanger na rumba congolaise tout héritier aux son maman rumba pire je comprends pour tout chose ça ba kao aba ba square blague de muto tele mazaki te. Je comprends. Mais bah jeune on a l'esprit Wenge. Simple à comprendre mais c'est pas compliqué. J'ai dit non. On s'en sait pendant que. Di Wenge. Ki Wenge na. Chacho mélanger na Wenge. On a chacho. Ça ça Wenge te. Maatro. Wenge za référence à la musique congolaise. OK. Moni Wenge, il y a le roi histoire Jésus-Christ dans la Bible. Ba Salomon bazala. OK. Ba Abraham bazala, ba Moïse bazala, mais Jésaïe ba Bilanze. Elle Wenge bimaki musique congolaise et bandelaki à zéro. OK. Bon chic, bon char, ba jomo ba boga, ba gendara ba chic, ba latara bien, ba fontara millier. Ba misa ba kese bela kala, pas kota gomba zo banga. Ah mindele ba bengana nga. Ba benga par rapport à suka kana ba blog, ba nini. Mais bana Wenge ba musique ba beta kana ba gombe. Ils ont ba indus ba idéologie photo lobela. OK. Ce que vous martyr wana parce que ya rozangi finale ya Ligue des Champions. Mais bon que tu as le 30 jours na mbulo ekobeta bibo de gaba kake. Bato ke kuna. Na respectaka mingi, na benga ngem messager oya bunga nzela. Boke tu as un messager ya osana te boke tu so alongola kaka injure. Na message na ye banga batanga boke tu na bamboko longa bakimpa vita
OK. Ba Kimbangu. Ba Vitankanga. Parce que message à beaucoup tu changer pe ba donne belé. Asa parmi bateau basala qui régime passé, régime dictatorial et quoi ya. Boké tu fais partie. OK. Je comprends. Mais le comité là le kolomunene yo zolo na lo kwa momboya, yo misu no boy. Nzamba ozasu derrière yo te benjir pourquoi finga défaut mouton nzamba sala yo salate. On comprend. Vena biso mon fala imba ke satana zaka capable ko sala ta soki fourmi soki ndé. Yo za capable de créer ta fourmi atambola mo finga mouton munene o nzambe asala. Voilà. Déjà au fin nzambe directement parce que nzamba mona na raté nzamba mona à travers ba œuvre na e. Bon que tu sois longoli injure, alongoli haine. Tale loko ni chose sala na Belgique papa parce que fait le midi fala sala discours na Sénat belge pour réclamer ba statut oyo ba yiba ba tribu na biso. Et pourquoi les Congolais a aussi dit moi mbebele? Pourquoi? Parce que en Afrique, ils ont un pays où ils ont un statut, un statut koleka ya biso te. Alors statut les ont représenté clan Mobimba. Mon est biso dans un clan qui là ça. Donc un statut na biso, vous avez faut côté village na biso, statut ne ko annoncer chef et quoi radar. Noir inventa tout kala. Avec quoi radar qui batu ba oya ba na mission boy. Donc Mundela yiba ba statut, Mundela azo sa l'invention calé. OK. Ake tout na ba statut wana yende ni koto kuna sala boy chombo boyo senga ni statut PC formé. Oh là là. Ta siko ya grandeur bon ko faire risquer. Pour Mundela bomela ngo bato. Et ko fait l'omide à risquer ko kendo sa discours na sena bazong sala sous ba statut ba tonga misé awa. Misé na visite à $12. OK. Vous comprenez? Tonga to ndo kota combien par an? Comment to koki ko mo bundisa nyonso? Na makambo eza bien mais ba bundisa ngo ka. Et comme N. Et comme ce qu'on N. Faut total la makambo ni to ko bundisa na makambo ni to. On a sepela na combattant toujours mboma. Au mona leki na TV ba bien ba wera. Na bi sauf que musique e betate parce que pour na boy. C'est bon. Bon arrêter musique. Mais c'est qu'on fait un discours comme ça discours na Sénat belge pour na akenda ko beta ba guitare. OK. Akenda guitare na po ya Koffi Olomide, akenda na po ya monsieur l'ambassadeur. OK. Je comprends les aberreurs au Bakali Basali na Bakiller. Vous connaissez voyage officiel. Ceux qui le ko fa longa gi procès wana. Ça ko fa zozonga bazong se biso ba bikeko e kendanga na to botamite koko na bino botamite. Bazong sango awa. Banga bazo kombo ya Bakali ya Killer ya mwana na merveille rambo mwana na mususu volcan. Banga ba tchango na misé ba combien que parmi batu ba lita. Bengi merveille rambo mwana. Tozonga wana déjà ya ba futilité to sur la mamba nécessaire. Nanga comme ba kombo na bango ngotika la grave na liste le ba Lumumba ba Kimbangu. Vous comprenez? Moment bakala tindelo vidéo banene je suis à Paris Choricho. Liana Vous comprenez? Donc réduire lit na yo na niveau ya rolia. Vous comprenez? Donc en fait oui mambo ça la tête. Bon, surtout dans dossier au lobby qui a béni moi na merveille pourquoi béni moi parce que sont nos enfants bon ba talibiso na télé ba merveille rambo bon ba talibiso moi j'ai passé à la télé na 96 95 na école na télé de la Gombe na ba na zo les na ba télé mon buto yo ça discours to no benga saluer au drapeau ngam na ça la ngam na tanga discours pour na ba élève tout parce que na encourager depuis bon moi tout na ba lexus légal tout na ba marché addiction tout na ba que ça on dit quoi on va gamo ba masa na ngai ba chiki et ça ba merveille te bon on benga bon ba na te pour ba taliblana mon merveille o azubo ya père nanga merveille rambo wana mukolo mote papa chira zo micro na kata studio lo ba que les savants merveille rambo baza considéré na liste bata maboké merveille rambo baza considéré na liste bata maboké parce que Koffi Olomide lui-même c'est un fanatique de Mosaka. Je te dis il y a blague était parce que Osaka fait ça bon te pour papa sur Koffi Olomide les kana télé na album na munene bonga lo bagé Roger Ngandu les savants Mosaka. Vous comprenez? Obi qu'attendez-vous par un savant? Un savant n'est pas un créateur parce que le créateur se dit. Je comprends. Le créateur se dit mais un savant c'est un transformateur. Je comprends. C'est comme Mosaka babengi ça savant. Koffi Olomide tanga trop pour bengam ta comme niveau bengam tout savant. C'est que l'on y a moyen muto. Vous comprenez? Est-ce que you merveille rambo banda ko fa banda ça la album to ka pena pesa album les philosophes merveille rambo. Vous avez la liste bata maboke ba fou du roi so ko fa courir que ina parler vers rambo vanda na posa ba c'est qui c'est. Abengi merveille rambo, abengi prince bakali avai na yo bazo c'est qui c'est. Oh. Oui, rôle na bango yanga kende poto na rôle de général champion c'est qui ça ne verambo. Oh là là. Donc on va kende musala te. Musala ni yo ke sala. Discours ni merveille rambo sala.
Omonteka ke voyage officiel face au biso makambo ya dimension ngana sola na yo. Voilà. Mais yo sola no ke nazu blouson, nazu basket. Pas bien na mbongo. C'est pas l'argent qui prime. Jésus-Christ a foutu la tati kanda koute. Na moment ya lelo nga reçoit la poto nga blana, camarade ba ambassadeur nyonso wa Congo. Hein? La tindelo photo bo illustré na image au caméraman réalisateur tindelo no photo o illustré na image. Moninga na beta concert na ba ambassade ya ba France na ba Tunisie. Ambassadeur à France, chef à département culturel ya France ya Al de la Gombe, monsieur Paul c'est mon ami aya na studio. Nous comprenons. Ambassadeur allemand aya na studio. Batin de la nga ba artiste. Tu vois non? Donc na niveau du panafricanisme lelo place to komeli. Bat ba reçoit la sous poto. Nga fait na lingala nga poto te. So me minga no choma la les sur fona zongo. Faut me ça na mboka na. Non, je suis fier d'être congolais. Voilà. Moi je suis fier d'être congolais. Pourquoi Kimbanga lobe na prophétie ba okende poto ba zongo na ba caisse, le roi ba sardine. L'autre monde ba okemi ba kenda poto a famille mon na ke sous tazongi a kufi to na difficulté au fond la même fierté na poto tala. Vous comprenez? Poto leki Congo te, français leki lingala te. Mais ça façon ba teke la langue na bango en fait ancêtre na bango ba ki mo encourager ba comprendre que langue auto répartition partout dans le monde. Mais lingala peut se propulser malembe ba ivoirien le bazo mba lingala. Lingala les okotati ba France ti ba États-Unis à travers notre musique. Tant toza to so la mamba panafricanisme ba kemi saba ba masa nanga. Tant to so la mamba panafricanisme Kofi Olomide sa auti ko sa derrière tant qu'un panafricain actif, panafricain engagé. To so la mamba que to Afrique to zonga la yaya neto na Égypte to coloniser le monde. Les lois ba surtout la na uti poto na uti France. Parce que kende ta yé moni. Même na kufi na ramba moni na epe ba moni poto za kitoko makasi. Mais va ramba ke poto azongi. Tu sais l'homme mo ba kenda poto te tia kufa. Mana succès na monde comme tanga marole ka batuto. Simo Kimbangu. Agenda poto te. Officiel na avion matchake pour que non spirituellement qui libérer roi un nègre bangba kangi roi qui a Belgique pas itinéraire à Bomaye mais mutu moi longo na Congo ali moi qui a bimisi na betela ngoto le teke na oti poto lelo na ndenga Afrique zo kende tozo bunda ke festival na film mwana o ya Côte d'Ivoire ba keye za pona nini pour créer ba plateforme mo africaine ba artiste bande se retrouver na ba droit na bango mais na Afrique. Okay. Afrique eza goût, tout le monde na poto. Tout le monde na poto parce que Afrique eza maman na goût. Maman nga. Oyebi ke ba tutu ba na poto ba souffra pour moi ba mbisa okauka. Pour moi mafuta. Mais attends na naturel. Attends na quoi? Bon attends na makolo mo lambela na madeso. Ndelikambo. Kama ba kwa ke on a ndunda. OK poto surtout ke likolia biloko na bango na papa au mon ventre baby. Tu es comme gaillard qui me comme ça mutu munene. Non tali ça. Ba tolo comme na posa ba lia biloko ya Afrique. Afrique eza goût maman na européen noir à la raté. Américain noir à la raté. Bref Jean-Marie Le Pen. Marie Le Pen wana aboya ma Coupe d'Afrique, Coupe du monde ba français les ba. On se comprend. Les loba joueurs ba obeta ba Barcelone ba Real, Benzema il fait tout pour le Real soit final. Mais ba oboa kele ditabi na suka. Pourquoi? Un nègre. Voilà. Siko on ne comprend pas ngimbo ni africain ni européen ni américain. Ba yebiti omoni longa na lobano, so sola na batoka. Moni bino be mission no préférable. Indi bande inda pe mbula ngo betarate indi bino linga be mission bongo balinga be mission mature to so la makambo ba bénéfice ate sali deux vues ba batala encore deux personnes mais ça na capacité oyo et ko pesa moto mayele mo wiko confrère ka moto moko Nzamba bi na Bible ba bi kandi ba benga ba mo ba gagner aller faire mes disciples partout dans le monde. So que ça disciple journée mo gagner ta âme moko pour Nzambe. OK. Obi ke za maman na bénéfice. Et on attend à ça les devis l'émission l'essentiel na convaincre moto na me maye na chemin positif, c'est ça. OK, voilà, là c'était pour Merveille Rambo. Qui va réponse dans l'émission aussi là. Mais là c'est défi. Na Merveille Rambo. Eh yeti. Yaza mwana. Oh Merveille Rambo mwana. C'est défi na petit frère propre bébé J3 wa quartier latin. Voilà. Bébé J3. OK. Semaine oyo tiesi là. Na bengisa 40 journalistes internet na TV. To bengisa guitariste net. Na plateau. OK. To koyemba na yo banzembo ngana betaka na quartier latin. Voilà, boyemba banzembo quartier latin. Kofi. Yes. Mais surtout arrivé koyemba lokola ngate banzembo ya Kofi. Alonge quartier latin.
na osengelo pena ke démission na caractère la te ba longolo pour ozo les émission toi tu chantes pas bébé jito na kata ko to sala vocal te t'as pas mon niveau petit frère na chant ah petit frère non bo camarade na yo mo non te ah bonigo na ko botondo za bo par rapport à Yona bébé J3 par rapport à Yona bébé J3 oh na camarade na orchestre na ba âge za ba omba omba li pas ça oui tout à l'heure émission mbata le kaka zo yemba bani yo bébé J3 so le yigaka mosaka sala ki boye tika ko pandule comment nous porter parole ngana ko yemba banzemba kofi ko leka donc yemba no bana mondo nti balanda blonda nga linga la yo loba ko zo yemba oko yemba nzembo ni ya yaka na linga yo bongo sima lewa ya ko zuwa ngai yo jino nanonga na linga boete ko naino na mi pesa bongo te jino ya kolugela ngaliwa sokyo ko changer te die nengena yo ya kozala na ngai ezaleli na yo e paranga jino bazinga ni brade si brade su baninga oyo ya ngai loboko elongwaka nalitamati lokola na zanga moto na mokili kaka mpoboka na yo kotinda tansango te lokolo ntongi efelo na kati ya ngai na yo e pourtant elangi na yo na motema na ngai lokola mwese ya zegwa na horizon yebaka hata na kati ya lilita e na kozala na ngai kaka kolulaka yo jina boga na ya raiza e na le minzoto awana zali jino na sina kumela yo kuruza bolingo boni yo pesinga lisusu etumbo ya sina azena yo awana ngokizima banzonyo zonga yaka nalinga yo bongo sima ayemba boyi yo on a bébé J3 plateau il y a les news de là yo kuzano lala lopongi c'est moi qui va payer OK na foot ba journaliste ne so bana $10 à transport na nga millionnaire te c'est ça $10 chef d'entreprise dans un studio audiovisuel $10 mais soko koki ko yemba te na ko yebisa omba achako lisusu te na lignema po bakangela ko micro to yebi sozo yemba yo bakanga micro ka moye mulai wana na ma couleur au décorer le pot de fleurs tu chantes pas décorer le pot de fleurs ya yemba ka tala ngai na moninga ntayebi ko yemba kofi na quartier la terre le kanga zate OK voilà nga po comparer nga na muto ayebi ko yemba kofi fo yelanga ba ve modogo fo yelanga ba ve Suzuki OK da par génération wana génération to ya après ba Suzuki na ba modogo mutako yemba kofi ko le kanga zati bon on bali pas ça te okuka ngo yemba kofi ko le kanga te oh blanda mosaka o makamuni suna yoka madonna ye ko senga ya motema na yo lelo loka moye yo ndimela ngai tala mosiko yo nga na utie sepo ya koluka nzela bolingo ekobenga ngai pasi na nga salaka lokola ezali mpe ya yo ozalaka elili ya mama salaka nga plezi mpo ngai wa yo molema ya mawa amama ngai awa motema pasi amilelo ngai awa banzo mingi malekie na nzoto nanga omba ko yemba ba kilo ba grave omba ko kito no kita c'est pas donné à n'importe qui OK doit par ba ve Suzuki ba modogo ba ve Rictucci ba bada chokono génération nyonso ya après génération ne ko yemba ko fi ko le kangate OK ce ko ye o tshela ngana ni mwana merveille so ina bébé J3 donc challenge na bébé J3 Blanda Mosaka lobby 40 journalistes voilà 40 journalistes tokocha guitariste wana yona yena plateau pona oleki koloba makama Mosaka siko Mosaka to tika mba sona na bato baloba na yo sko chant yo pe mono bimele na ndenga chapeau la bebe wangai wa motema paseleki na bungizala nzoto esila ngai nyonso na kama denga na kama bange
Ekukulia ngai wa posa kitisa motema revizeka na ngai. Yo yemba boy. Ngai papa nanga moto pasi mama botinga nde mobola. Motema tonda posa ya kokabela mozangi yo kokabani nie. Onzambe na sengise na yo bomengo bonya mayelere. Si je savais ça, menalinga kikutute nanyo kwama zoko keneke promena na basi no misuswe ngana simawa epa yo sali ya baro komi mbanda ya susi palelo to komolala nango meto moko na berso na ngai bongo ye baka verto na ngai teo ya oyemba bo to kamba mo chibo chibo Fatela moko Baoko kamamote je t'aime pas na epe je t'aime wo finale mesko como sala tourisme ya ba je t'aime letamo pesa kinga beze comme inoze wo même ba technique ba masa na ngana bomba ba yemba kezanga eyembeli wana eza ya blana bien bela awo konya monanga ya kalabo peut-être aussi ya sikakiki musapa o préféré na ya balingwa libanda kama kimo ya quartier nga zo musuta ba poison autobima to monana te OK bo sala ram sala ye bébé J3 soit koki makambo te hein mon quartier la tête c'est Kofi Olomide, honorable Cindy Leker que je respecte, le meilleur chanteuse de tous les temps. OK. Après maman Beliabel na mboko c'est Cindy Leker. Bon maman Chalamona. Ah? Maman Chalamona. Maman Chalamona. Maman Chalamona c'est fait la reine poisa stylé. OK. Panafricaniste, anima ko bimisa style africaine libanda et ça la succès. Mais ce que mama chant c'est Beliabel. OK. Nairobi. Olobani. Natindinde SOS, même si c'est pas salé, même si c'est pas sucré, c'est mon goût, j'aime ça, c'est ça, oui. Tu vois, Cindy Leker, elle a besoin de nama. Il y a un remix à Cindy Leker, élégance, élégance. Vous comprenez? Bah bébé J3 toi ba soda mulongo. Na o sola sinana, peut-être non seulement ba masala ba umba grand chanteur, na sola na mwana na so bébé J3. À niveau na ngate 40 journalistes. To tiango quand il était beta ba samedi to tiango vendredi. OK. Na loué ça la wa, parce ndele ba ya katona al de la Gombe. 40 journalistes na salle invitation, entrée libre. Mais c'est pas leur pesanga al de la Gombe. OK. Ba ko bete la biso banzembo ya quartier latin. Non, rien que quartier latin. Kaka quartier latin. Ce qui arrive ko yemba ta vocal moko ya musicien quartier la tête ko lekanga donc ngalo tu vocal ni boka bola déjà to yemba nyos ya pona nga tikele mone se robeta na real tikele avantage à 3 buts na tikele zo ta pona no banzembo ye pa pona lo yo pona no te ya pona la yo ye pa lokola oka ya oyemba so sisi nga yembiam oka oya oyemba so sisi yo pa oyembia Nicole da Silva sanze bolingo yozeli singa vule bele ngana passion te lokola ba Kristo bazela kabozong ya moi yefa yemba babiloko OK na tuna ba conseil pa ya pape chonyam se mes informo Defes mon koko defes nga e posona lata na kene pa ya blesse mon kamba ive makamo na lelie biloko ya yemba babiloko Maman le bessi. OK, voilà, to comment que fait malem la souka émission yo. Branda alobi bien makambo yemba et si makambo loba et si makambo yemba siko et puis que ça challenge munene. Ngai kolite buyana samwe. Pona likama zabolo hasalinga. Na kokite. Yo ça bon pour yo avantage yo ça bon pour tom sou yo ça dans avantage au kanga ba cœur ya quartier latin par rapport au yebi quartier latin tolo masko quartier latin tolo masko quartier zi kondo yo monengai kuna te foka bosa na quartier latin oui nga monika quartier latin ouais Muchima mabanzo, muchima mie, nangai, nalela kalebu, kabuya,
Muchima mabanzo Chimami akrame. Moi avocat la fali pour papa ça bien. Ah ouais ye valate bobe pesa mata la kamu kulu na koyara mobi maranga yo susetonga nganzoto mawaye. Ngana ibisa wa. Quartier la taba fali pour papa yemba na bango. Mais quartier la tête c'est ba sam chitu ba mobi. Voilà, dépêche au vanda. Bébé J3. Ah ouais. Mbalelanga kala mama mama foya awa. OK. Foya awa, foya yimba makambo. Tu comprends? Banzimo lokola. Banzimo nga bona yo papa racha ale defse na kolela lelo lokola bana yo babota makana bakakushe mawe ezalaka mama kufa mwana rabika balelaka mibele ya mama kasinga na kolela molingo na yo ekeina motoki ye na motonga ya loende susi na motema korana maboko na kosambela kala azongisela yo bolingo na ngai yo bwaki ye ekoti nangana moninga talanga na miso to bandelo ngakasi ngana za na yebi kartela te moni so longo lika verambo na batatu akala wana jenga saba sam o tu batikali muta yebi kartela te ko leka ngazate même ta yemba kofi ko leka ngazate donc ko bébé jito na za mwana ngaka kamwa musique pas si boé ko comment kartela te recruter bébé J3. Tout est bien qui finit bien. Oyanga suka kakaranzela. Atabatongi ba jaluba ngweni ba waze. Esa sans effet ngainayo mama kila ngolobate. Pour m'animi changer. Ya koema banzembo. Ya mesane saki ngama betro. Chaque jour tikela kanga lilala. Batonyo sobala limponge angana kangi maboko na zingi moto loyembo na biso ya monotoni nyango ekomi lelo loyembo ya mawa tolobi mukie lelo toyembi trop dis-toi vendredi kokima te Adela Gombe, voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis un grand merci à vos équipes pour nous Rolanda Kleboa.com. Dans cette émission, le lot comme na souka tobi que tu écoutes déjà vendredi. Na yo na bébé J3 na scène na scène moko bambote na bat balinga ko puis numéro de téléphone plus 243 96 49 54 86 plus 243 96 49 54 86. Wana zomo na patrouille chaîne pichu manga za na kisasa na pesi mbote siko zali. Tout le monde na tesala be on a ezaka kokabate ko dans pas zanga ane mingité azora ne petroté mais comme on a ça la bien na pesi mbote déjà na batu tout bola na monde nerveux ku sozana ke ça na boka bino tout déjà ne bandeli mais adili soko ko suka mboka adili so na boka gioteli ki lo moto na bosane ko bako vena ngai na Feilan Charlie a Djanga, la monument Sananga et tous les grands canadiens, Jonas Bienga, le nécessaire, mon Alex Tim a tombé du ciel, na mon ibino tout vous a aimé le waba pandu ko coaching yama ya bangiama, ba dega Schengen donc blanc na bino mosaga yeyo, donc mo kilesa mali le babo mo le loke to boy makambo to loba mingi to yendi bébé J3 rendez-vous na Adela Gombe vendredi na Adela Gombe 18h spectacle bandi ba journaliste ngam na kofuta ba guitariste oya na bango ngam na kofuta. Yo yara na mituka no ngakuna yana na moto yo yara no na mituka no na ko solo bozala ngo mais scène de mindele ba ozala ba juriste ba ozala na ozwa deux professeurs aina ba vanda wana ba juger ba note ba demi-ton on comprend so ko osali ngo na kotisi lettre na quartier la te ya démission na yo bébé J3. OK voilà. Derrière la caméra, je dis un grand merci à ta fille. Pourquoi pas dire un grand merci à toi, Madame Pichu Mangaï. Pourquoi pas dire un grand merci à toi. Aujourd'hui, les jeunes peuvent mettre un judoka Nakata France. Pourquoi pas dire un grand merci à toi, Kissinger Antoine Nakata Moscou, ce que Monsieur Koti. Ouais, non, c'est quoi parce que l'émission, elle est là vraiment, en tout cas, ils ont mon feeling. En tout cas, pour s'abonner massivement à Kleboa.com, ce que Monsieur Koti, vous partagez, vous likez, vous commentez. Parce que c'est vendredi ici à 18h, on a hâte de la Gombe et Koinda. Et Koinda, bien dans Mosaka, au confirmé du sous vendredi à 18h.
Non, confirmé de neni ali la gombe ya ngai monsieur Paul Massa na ngai. Na sengi vendredi a pesa nga vendredi na obenga esi ko opesa nenga. Na petite alwana to na al grand al na petite al. To ye wana pe na ngana bébé jito pe na ba. A pesa nga pe vocal na yo ayemba. Parce qu'on a décortiqué vocal wana. En fait nga ayemba ka buzo bato ba ba yemba wana. Ngone ti vocal na oyemba oyo. Est-ce que moi l'on ezabe ton zambe akela peut kota barre de ferté pierre moko naturel eza solide matiaka na fondation po esimba ndako hérité wata kasi bla na luki nini oyo natia na bolingo po bebe azala yanga moko moto ambisi na lopele mama takatiaka boli sukasukela mama kanzungu moko me nini yango ekomaka na bolingo soki mwasi aswani na mobali fo bakabwa na bambetwe wata ya kutala goga ya kumona wata ya kutala. Ok, voilà, merci. On dit encore bonjour à toi, Héritier Watanabe Goga, Babi Tour de contrôle, contrôle Mikolo Congo. Mais c'est moto, y'a quand même un embouteillage. Ok, y'a quand même un embouteillage, vers aéroport. On a bien notre côté d'émission, c'est bisous, ciao.